La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte la chaîne de Santivi, la collecte la chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na air écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu, toyeli sulu busa ba télévision na bino, ya kitoko, ba iPhone na bino ya kitoko, toyeli suto solola, comme habitude. Merci beaucoup na Nzambe tata, asali biso ngolu ke ngana yo, tozala liboso na bino ya koyoka ngai, bino pe bozwa ata na bino ya kotala ngai, tosengi Nzambe merci na bolamu na ye. Na sengi lisusu merci mingi na bamoureuse nanga, na bamoure nanga, pe merci mingi na bandeko nanu bosabone te, balobi bo klike ka koto na bandeko nanga, bosabone na chaîne ya Mabi ya Star TV. Ba o boza déjà na kati, ici da bosabona bandeko nanga, partager vidéo oyo, bo aimer, bo commenter. Et que ça la biso bien makasi. Kane na loba kaka, likoli moko pelisaka moto te, mais so to te bakoni mibale misatu mine bandeko nanga makoni ekopela moto na sina no ba eloko place wana ya bi bandeko nanga toza kame na mo ya kopartager ya koaimer ya kotia commentaire na kopona te bandeko nanga bolingi toujours makamko ya babuzo bande bo komataka bo sekaka mais émission émission to sala na kata Mabi ya Star TV bandeko nanga to ya hotel te metolo bakama solo o eza ba réalité à vie. Donc le baquet tout le ba histoire moko vrai pe ba histoire bande kuna na ozo feel back par-ci par-là ezo sungama biso nyoso tout na si yo po landango si dozo da part na yo ya bien na kata Mabi ya Star TV ya binde kuna nga to sala musana surtout bo partager place bozali Nzamba lola kozanga ta osala bino bolamo yo ba bande kuna na kata Mabi ya Star TV tozana ba service union surtout tozana ba service ya suki so za besoin perruque neti bo bande kuna nga eza perruque bozo mona ngo za perruque so za besoin perruque mboka no surtout ozali bande kuna nga toko postelo perruque na yo na pays no surtout ozali France Belgique Allemagne Autriche mboka no surtout ka bozali bande kuna nga toko zanga ta postelo bino perruque na destination na bino. Na kata Mabi ya Star TV bande kunanga tozali ba scénario ezali ba conseil penet pe nazolo ba pe awa o na robeta awa to lobela kango ba réalité à vie bande kunanga so po bi koza na lisolo ya kopesa biso numéro téléphone ezana okoki kobenga biso ope biso lisolo eswaka yo lisolo monike oyo pe sunga na vie ekoko sunga ngana yo na kata Mabi ya Star TV bi ekoko sunga compte biso ba kwa ngola obengi toujours na numéro ana opesi biso lisolo bi la Star ta eloko na partager soko koko lo bango ekoko sunga biso surtout na compte so ba kwa ngola tana ba compte so ba kwa ngola batumso ba ka compte ba kwa ngola ngelo banini compte so ba kwa ngola bande kuna ngelo ba congolais na bangolais biso toza mutu moko na sina lo beloko ya bande kuna ngabo bana ko partager vidéo oyo place bozali Nzamba lola kozanga te kosala biso bolamu ya bibande kuna ngai lelo to solo la suna poko lelo avec na bana lisolo na nga bande kuna na kozanga te akopesa bande ko ba soutenir Mabi ya Star TV de près de la place bozali na bandi ko pesa mbote na nga babi na Christopher Songo babi mobala zanga ke loko te na poche na e donc ya yonde on a kata London na PCJC Meya de boss na kata London babi motema ya Auréline Meya babi na pesi bino mbote mingi place bozali na mboka London sans oublier bande kuna na pesi Dadi Ilenda babi na kata France babi ya yonde yangwana na bosanite ya kopesa Madame Dauphin donc parti Madame Dauphin na kata London na babi mwasa tena be épice ya onde yangwana sans oublier na pesi Fola Mazambi babi Raya Kitende étoile mboka la star azole la Star na bino c'est l'émission auto benga ni ba machete
otokanga ba chemise. Donc eza te raya kitendi oza wapi ba machete eza la star a sele émission ba machete eza te yengo bake libanga oyo ekepa ya raya kitendi et pas fola mazambi na sina lobi eloko place wala. Merci beaucoup toujours kana kata ambiance na émission na biso na bosa ite ya kopesa patient muzingu na peso mbote mingi na mboka ya France sans oublier na pesi Yasmine babi petit frère de Jésus na kata France babi vient nga niekesa yondo yangwana na pesi su mbote na nga balobi na JP Bwaka kitia babi kolo kadena la star amona su kadena ngote il faut kanga la star la kadena na amona ngote na lobi na nga na kata émission voilà quoi. Merci beaucoup bande konangai toeli sulu so ba télévision na bino ya kosolola comme habiti babi zala ya kosepela lelo émission lelo ezali net be émission nyonso tout ezali émission moko spécial ezali émission moko ya bien ezali émission moko ya bolamu mingi e kosunganga na yo na poko ya lelo nazo ka bien te volume naza na se allo lelo bande konanga to kolobela lelo banda bo comprendre ba lo malé pas maté docteur Achille aselenga moi remarque kabila star okenami mba entre on na osala mingi ba effort ya koyoka ne bozo benga ba critique ba remarque na sala même effort vraiment na meka ko changer donc le loto le balikambo etali libala pa maté bande konanga tango to balaka pona vie moto nyonso tu abalaka poto sala vie elongo na muninga mwasi be na muninga mobile na sina lo beloko place wana pona makanisa mso bande kuna ngai ti mukolo Yezu akoya soki Yezu ayete bande kuna ngai de jo bali uzalaka ngata libala alors bande kuna ngai tango to balaka ezalaka makamususu oyo tokipaka yango te donc balika makamso tokipaka yango te mais tango déjà tokota ndaka libala bandeko na ngai tokomo kuta na makambo wana ebele na ndaka libala na sina lo beloko place wana pati vunda yo déjà yango na kata France ba misusu pe o baza na motema ya kokita bavandi bazo supporter ba misusu pe o baza motema moto bandeko nanga bako supporter pete mais ba mi baza mitema ya kokita batiaka bingi sport na bango epa ya nzambe yango lelo bandeko nangai la star toye pona koloba mo eloko na comité so ba kwa Angola pamba te biso ba oda to kota na ndaka mabala et si déjà donc nakol ba neto supporter yango peut-être tout supporter ngo tilo na si couple mozola nango yebi o supporter makambo ebele lokola la star pas supporter yango wene za normal pas matete coach déjà mais pas matete bandeko bazoluka kokota mabala surtout ba jeune fille bo profiter na conseil o tozoloba mo eloko na mukola lelo pas matete tango bokokota bo invité ba erreur mingi o batebele basala pamba te tango zo invité yango obongama ki déjà oza déjà ready to ba koza déjà prête oza déjà prêt na kata libala pamba te ba mbeba na bandeko nanga la yote be ekomela yote pamba te soki mbeba na ekomeli yo be ekomeli ngai okozala déjà préparé na sina lo beloko place wana sorry pamba te oyebaki ndenge nini ya kotelemela yango sans plus tarder bandeko na ngai tozobana na pona biso ya liboso pona biso ya liboso ezali bo bandeko na nga nazopesa bandeko no babali nanu te toli kokota po liboso bandeko langa zwa bike okoma mama zwa bike okomela jeune fille okomela ndeko mususu abali te
komela ye soki alanda émission te be postele ndeko émission alanda yango kokota libala te pona posa ya nzoto oyo tobengi relation sexuelle. Donc oyo tobengi baposa ya nzoto bandeko na nga kokota libala te pona posa ya nzoto pona posa ya sexe. Bandeko na nga pamba te soki tomoni ke soki totali bien tolandeli kaka ke libala eza pona sexe bandeko na nga oui nakoloba eza faux pe eza vrai. Dans le sens nini ke nakoloba eza faux na sens nini ke soki ozobala kobala te ke pona sexe. Pamba te bandeko na ngai ba oyo bandeko babali deja baza na kati ya mabala biso na yo toyebi sexe yango mpe tosala yango ya lundi ya dimanche te lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche tosalaka yango mpe te ngo bake na semaine moko mosusu obeti nu mpe kaka moko be mibale to so na semaine mosusu mpe kooleka mpe osali yango mpe te. Donc nyonso to totalisa biso ke mo espérance toza nango ngo bake tobalaka mpo na sexe te yango na nsi na oloba eloko place wana. Bino bandeko na ngai ya basi bia mibali o bozo kotela ndaka mabala boyeba ke baposa ya mbetu oyo tozalaka nango ezalaka pamba te mwasi avandi musika bie mobali avandi musika yango moni soka posa nzoto wana mingi bozali ndako moko te nasi na aloba eloko place wana yango moni oyokaka posa sexe mingi ntango ke posa na eleki yo mingi na mutu na yo ozo raisonner kaka ke soki nabali donc nabala kaka mpo na sexe. Mokabo okuta bandeko na ngai lokola mwasi azalaka musika mobali mpe azalaka musika bazala esika moko te be nanu boza nanu ndako moko te. Soki bokutani mpo na yango bandeko na ngai omona ke nakoloba neti nini ozofefa boko baterme ozolengalenga pamba te ozwaka yango ntango nyonso tu te okute na mwasi bie na mobali bozosala na ye bizumu wanga benga bizumu ozolengalenga nasi na oloba eloko place wana Bill Gates de Genève yoka lisolo oyo opartage image ezosunga jeune moko ezosunga mpe ndeko moko pamba te ntango bokokabwana wana bandeko na ngai bokuta mosu après 2 semaines bien après un mois ça dépend ba distance so bozali mais ntango bandeko na ngai okokoma na ndako ya libala ozolala nango donc ozolala vraiment ko oyo nga nabenga yango na terme bo comprendre pamba te chaîne na nga bana balanda yango donc oyo nga nabenga yango ke ozolala naka songo donc olala naka songo ozolamuka na mujinga ozokopa terme donc ozolala nango ozolamuka nango okomona kendeko na ngai baposa wana oyo ezalaki yo ntongo ozalaki nao na ndako ya libala te ntongo bozali na ensemble na mobali te baposa na bandeko na nga ekozala lisusu ndenge moko te pamba te bokomi esika moko ozolala na kasongo ozolamuka na mujinga na ntango wana bandeko na ngai okocomprendre ke okoti libala mpo na sexe te nasi na oloba eloko place wana pamba te oza nango permanent okende boye eloko omona eloko ozonga boye omoni mo eloko nde nalobaka kaka mpo na koclotire point oyo liboso ke tobalaka mpo na sexe te bandeko na ngai oyo bozokota bandako ya mabala bokota libala te mpo na sexe mpo na makambo ya nzoto mpo na makambo ya papa na mama yango sexe evandisaka libala te frères et sœurs ozolanda nga na pokwa lelo oui eza important soki obali osala sexe pamba te soki totali na bible bandeko na nga nzambe arekomande baoyo bakosala sexe baoyo baza marie nasi na oloba eloko place wana yango te ekovandisa libala mais soki obali eloko wana
est important. Et là, on a 2 minutes, est important. Toleki na ni na biso mibale. Yo abi bande konangai. Tola nanga bokebi balobi Yves Musasa na kata London balobi mobali ya mamuneneti wet. Balobi bolanda lisolo oyo bo partager ekosunga ndeko moko ya mwasi bi ndeko moko ya mobali. Pona biso mibale ezali boye. Kobala te ndeko mwasi bi ndeko mobali po monike okomi konuna. Oyebi ke RKI ko RMKI na yete bo comprendre RKI mo komi makonuna. Omoni ke okomi na ba 22h, ba 21h30, omoni ke vinanga donc RME leki. Owele li kobala ndeko nanga. Ndeko nanga mwasi pe ya mobali. Tango okeno kobala po omoni ke onuni. Est-ce que nzamba ebiso ke onuni? Est-ce que ça tote na Bible bande ko mangina yeka na côté ya te mais est-ce que na Bible ko mimi so ke age boko yuko bala na age boko yuko bala te? Est-ce que libala oyo kokota na soko nuni soko koti est-ce que kozongo so jeune? Pas d'interrogation. Ndeko nanga ya mwasi pe ya mobali. Kokene mbangu te na vie po monike na komi déjà na 30 ans nga mobali na komi na 30 ans 25 ans. Qui n'a marié, nga mwasi na kumda na 35 ans, 30 na marié. Non. La star a lobby non comme ekate. Konuna. Eza na rapport te na libala o koninga o s'engager na mutu. Na sina lo belo ko place wana. Nzamba bongiseli onini. Ndeko nanga mwasa mobali ozolanda nga na poko lelo bena tongo eza erke ekuteli bino kozala presse te akobala pa na age na yo na sina lobe loko place wana papi Chesko mokonzi na kata Londres soki naza na raison tia mo commentaire no ekosala moi bien soko moni ke onuni ndeko nanga oki okota libala oyebi te ke tango mosu okoti onga na bengaka na nzete oyo eza na bafourmi ennemi mpa koyoka utilize age na yo te ndima kozomona ke age eleki satana mpa koyoka utilize age na yo abi tala onuni ozozela nini kende okotaka libala mpona kokota ti na minute wana satana mpe atineli mutu na ye oyo monaka kopesa mutu bululu eke keke so age okomi akoyokeli mawa te omona te kala mingi te na age okomi nango malade ekomi obe nini owelele seki okobala poke omonaki age na yo ekoli oyebi ke age mpo okomi bandeko na nga so oweli kobala bashoke mosu okosupporte te nasi na lobele oko place wana bashoke mosu okokoka te luka mobali akotya okimia bie mwasi akotya okimia nasi na lobele oko place wana nasi na lobi eloko place wana balobi pateli matimona yo neno bali te yo katoli oyo ezowuta na kata mabi ya Star TV bandeko nanga tosisi page nani point ya mibale point ya misato bandeko nanga ezali boye kowela kobala te pamba tomoni ke na zanga moko omoni ke oza yo moko otobengaka na lingala ke oza mozemba ndeko nanga mwasi be mobali yo zobala kaka poza na mutu pembeni kompanyaka yo eza ya chiffon yo na bi Jansi Mvula na kata France partager video kosunga mutu moko na bali tazowela kobala loko amoni okoza na madame pembeni ye pa luka peka za na madame pembeni partager on est-ce oyebi mutu okobala wana oyebi mutu oyo okosala na alliance na kata mariage
oyebi ke libala ezali nzela moko soki okoti eza autoroute mwa autoroute bandeko na nga biso tokumbaka yo mpe moto okumbaka soki okoti na mutuka na autoroute bando okendaki ezongaka te ntango ozokende liboso nde place kaka okobima na sorti na yo donc moyo ozonga eza te donc sorti na biso libala eza kaka soki ye ezwa ye be soki liwe ekaboli entre mwasi na mobali sorti na biso yango wana sikoyo yo soki obali oza mpona ovandi mpona yo moko ndeko na nga bo soki mwasi wana be mobali wana ayeli oso makambo mosusu omoni ke oyo resonaki na vie te azoporte même pas un plus na vie na yo aza même pas même vision na yo soki okoloba nini place wana omoi sikoyo place wana ekomaka ke nini etindaki nga na bala malamu kuna azala na nga célibataire ke na bala me bandeko na kosa no te libala eza elengi okomisa mwasi ke nayebaka te na bala oyo mpona ni pamba te yo moko owelisaki parce que moike naza ngai moko na ndaku na bala kaka okomi oregrete mobali nabalaki ye mpona nini moso nabalaki ye mpona nini oyo soki nayebaki point d'interrogation olie ke olobaki soki nayebaki landa video oyo yoka tolia la star ekosunga yo mozemba bandeko na nga soki oza célibataire ebaliso noki te oyo bakoma oseka yo azoseka yo aseka yo aza nzambe te moto azoseka libana ndeko na ngai ntango ebono olandaka libala bandeko na ngai ye akozala te ya kozala te pamba te mpasi okozala nango ekozala ka yo moko na mwasi nobi yo moko na mobali na asi na aloba eloko place wana bino mo oyembaka eleka na bandako ya mabala bandeko na ngai toke na page mosusu mpo towela ata na biso toke na mpo na biso mosusu mpo na ata na biso mpo na biso ezali kobala mwasi be mobali te mpo na besoin ya mbongo kobala mwasi te mobali te mpo na besoin ya mbongo ke naza na besoin nasala business moko boye naza na besoin nasala conteneur naza na besoin mutu moko azwa charge nanga sombela yanga biloko boye naza na besoin nasalaka mobali wana azwaka charge nanga boye mwasi aza très courageuse aza na mbongo mingi tika na s'engage pa mwasi aza femme d'affaires non ndeko na ngai ya mwasi bya mobali yo babi Kisangala de Luxembourg partager video oyo ya yo nde yango wana yo soki ozolanda mwasi aza femme d'affaires lokola la star oyo la star aza mwana eloko be ozolanda mobali aza na mbongo neti Sami Makome na kata France aza na mwana mbongo na ye ndeko na ngai yobi place mbongo na ewuti te na vie bato baréalité eza ebele basukisa bambongo ya bato bandeko na nga ngai nao toyebi te il faut tosala très attention enono okota ndaka libala te yo oza na besoin oza na kimia na ndaka libala bi oza na besoin oza na mbongo bi oza na besoin s'engager na mutu moko aza na mbongo mbongo ozolanda bandeko na nga ekomemelo kimia te na ndaka libala nasi na aloba eloko place wana botuna ba Willy Church baza na experience wana Willy Church na kata Londres aza na experience wana ayibi makambo nazoloba engolo bake yo koti na yo libala pona libala te oyebi tina libala te mokoti yango pona mwa eloko mokolo eloko kozala te bandeko na nga okobima kokota libala te pa matoyebi ke na wakota libala pa patience vunga aza na mbongo nalanda ye no kokota libala te omoni ke no Platini Ilunga garçon noir belge aza na mwana eloko ne nalanda no omoni ke obana kotambola bitambola tambola mpona mbongo ekosunga yo te suka nango bandeko na nga okokutana liwa
okutema liwako te meke oza na soif ya mbongo ozolanda mwasi oza na mbongo mobali aza na mbongo okoki okuta liwa na nzela na yo koyeba te mutu nde asalaka mbongo ndeko na ngai mbongo esalaka mutu te soki okoti libala na objectif moko boye na koti mpo na libala kenda va na libala bandeko na ne bible ezokomande biso gloire à Jésus okosala mbongo no bien na ndako ya libala keke so mwasi na mobali na asi na aloba eloko place wana yango mpo naleka na point oyo bandeko na ngai na betise te bandeko na mobali namu te kokota libala te pamba te mobali wana aza na mwa eloko kokota libala te pamba te omoni fiston fils de London babi mobali oyo aleki basi ebeye na kitoko aza na eloko na yo kota libala non nasi na lobe eloko place wana pamba te mabe nyonso tu oyo mobali azosala yo ozonzima pamba te bike nazolandela kaka mbongo epa ya mwasi wana olandela mbongo kaka epa mobali wana donc amour ekozala te ekoma olandoka mpa na mbongo liwe mpe ezala mosika te bandeko na nga liwe ekoya na nzela na amour mpe ekozala te pamba te ke libala na yo obaze yango deja a cause ya mwa eloko nasi nalobi eloko wana balobi toleki na point wana nanu mpo na biso mosusu ezali mpo nazolobela oyo bandeko na ngai eza très important yo na bandeko na nga bopartage na bafacebook na bagroupe na bawhatsapp ekosunga pamba te na kata mabi ya Star TV bandeko na tobaka makambo eza barealité avi makambo ezosunga makambo ya buzoba te yo na mona kopartage ami babuzoba na Facebook na yo mene na mona opartage ata liki moko ta ya mabi ya Star TV oto makambo ezosunga biso na communauté ya nko angola pamba te mpo nazolobela sikoyo mingi esalamaka mingi na baafrike yango nalobi bongo nayebi so na poto mpe esalamaka nango eza me mingi esalami na afrike babi kobala mwasi te be mobali te mpo okomi na zemi nasi naloba eloko place wana kobala te mpo te batie yo zemi eske soki mobali wana asente yo eske ezolakisaki mobali wana asi ozokonvekiki mobali wana aza mobali avi na yo bien yo mobali osente mwasi eske lio nelakisaki mwasi wana aza mwasi avi na yo mpa na sente ye surtout na mboka na biso na afrique bandeko na mboka ya congo bien angola nde nalobaka tomonaka mobali bien mobali atie mwasi zemi ok lokola na sente ye kaka nabala ye kaka omoni ke elobi na yo moko mobali consensus neza témoin bake nabali ye kaka mpo na sente ye nasi na oloba eloko place wana Olivier Vita babi na kata France babi mobali à 5 mètres partager vidéo esala biso bien pote akima ba menace na famille ya mwasi anzimi kaka ke non nabala kaka mwasi oyo po ke na sente ye et pourtant za mwasi avi na yo te ndenge moko mpe kota mwasi yo mona mobali asente yo otie na mutunu ke nga na baolinga te na bota bana tata yo fo bala nga kaka donc okota no libala mpo mobali asente yo eza fausse affaire zemi ekoma cause ya libala te bandeko na ngai baoyo baza na bana ebele badivorce bandeko na ngai soki ezalaki ke babalaka mpo na bana me mabala ebele ekufa te engoli bakende kwa mwasi ozotala ngai kobala te mpo mobali asente yo oyebi ke non lokola asente ngai na boyi kobeta tata navanda ne kaka no bandeko na ngai ya basi mpe mibali tozwa ngo ba considération na bipartager vidéo oyo soki oza convaincu biso nzambe biso ke
mwasi oyo obala mwasi wana malgré tout osali oyo tobenga obeti libaku obali na tosente ye problème eza te gloire à Jésus mabala bele mpe bongo ti lelo mpe ezali asente mwasi mobali aza convoke abala mwasi mwasi mpe amoni keno aza convoke abala mobali bavanda ti mpe lelo me nayesi bino te ke bokende kosente mpe bovanda na ndako moko no ndeko mobali mpe ndeko mwasi soki oyebi ke mwasi boza na ye mpe mobali boza neki makambo yo okontaka mpo na libala te ata accident ya libala eye ndeko na ngai yokanga na poka lelo boloba na verité oyebisi mwasi ke na niveau tokomi nga mpo na libala na yo ekosimba te lokola kaka zemi lokola na sente yo ngai mobali nandimi charge ya mwana wana na charge na layeti nyonso tu so mwana botami ngai na o récupérer mwana bien na bana wa kotala mwana comme ça otiki mwasi akontinue vie mobali mpe akontinue vie ne nasi nalobi eloko place wana nasi nalobi eloko place wana toke na page mosusu to bandeko na ngai ya basi mibali tobalaka te mpo na mawa bandeko na ngai tobalaka te mpo na mawa mpo na pitié nayokelaka mobali oyo mawa luka tofandi kaka abalanga kaka nayokelaka mwana mwasi oyo mawa mwana mwasi oyo papa nde mama na ye akufa nabale kaka loka towumeli mingi nabale kaka mwana oyo azosouffrir aza na moto akoyede ye te nabala ye kaka bino boyebi ka bajango kaka te papa na bango aza mbongo kobokole te te bazolala na ndako ezanga batole tala bana babengise na pote pa ndeko na mwasi anyokolaka ye nabale kaka mpo alonga na ndako ya baboti na ye ozobala mwasi par pitié ne te marie pas par pitié pamba te obali ye mpo na condition ya vie na ye mpo na condition moko okuteli mwasi bo mobali eza libala te ozobali teke mpo na amour ya libala ozobali teke mpo na libala oyo nzambe neti aconsidere biso nzambe oyo arekomande biso tobala nzambe arekomande biso teke tobala mpo na mawa no pamba te mokolo akosala mbeba okoyebisa eke longa kuna yo kuna balo na mawa na balo yo kuna matanga basundulako na matanga ngata na ye na moni yo moko ozolela na bina bala kaka ye obosani nyonso omwete bakolela te ngam na consolaki yo yo mona mona eka na bala yo na balo na mawa donc tobalaka mpo na mawa te soki obalaki na bolinga solo nayebi lezo okomande biso okoloba mabe na ye te me tala bacouple ebele mingi ezala basi mibali soki baswani yoka nabalaki yo mpo na mawa te nabalaki yo mpo te yano abalingi konyokola yo nabalaki yo mpo na eloko moko boye nabali yo mpo mate libala no ozalaki heureuse te yango nabali yo nabali yo mpo mate mwasi na benganaki yo na hiver te yango abaki te nabaleka tofana nde ndako moko babalaka mwasi bongo te babalaka mpe mobali mpo na mawa te pamba te sika amour ezali amour ebombaka nyonso ekouvraka nyonso yango monaka mingi yo na ngai soki toswani na ndako ya libala torapelaka kaka mobali nabala yo mpo te mwasi no abwakelaki yo biloko nabalaki yo mpo tozangaki kanda ozangaki mukanda yango nabalaki yo na mawa mpo ke otikala na mboka mpo te barefule yo te mpo ozalaki na eloko ya nzoto te nasi na aloba eloko place wana bandeko basi mibali topesa mabala valeur merci beaucoup tosunga mpe baoyo bazolinga bakota na ndako ya mabala toke na nini mosusu na baconseil abo bandeko na ngai kosunga bipartage yango please toleka na mpo na biso mosusu bandeko na ngai tobala te kobala te
Il était marié pas à cause de temps de la tribu. Kobala te pote bozala mwasi wana ekolo moko. Bio kobala te pote ozala mobalu wana mobala aza muluba lokola la star muluba na bala kaka la star pas za muluba. Non. On a bala François pas za muluba, ça la fausse affaire. Bala ye pote olingi mwasi. Bala mutu oyo omonike na lingi ye pona bala ye azala mutu mongo toke na ye viti na ti. Bala mutu olobake la femme de ma vie. Na le bi bien, bon comprendre pas na accent. Bio le bi l'homme de ma vie. Wana eza bolingo ya solo. Toko benge femme de ma vie. Engel bakena simane musoko zala te ni gauche ni droite. Quelque soit moi, quelque soit mon banas na lobi eloko place wana. Olingo sale mabete. Pamba to bale na bolinga solo. Na ko conseiller ndoko mwasi ol bakake na zobala pamba te tozali munoko moko moto vai na mingi na poto be na Kishasa aza mungani aza musuku aza mungala ngape mungala ko simba non. Pamba te mabale belé pe oyo bazali na mboka Afrique be na mboka poto bandeko na baza ekolo moko ba degeze be na kata mabala. Me bandeko pe belé babala bango pe ekolo mususu bandeko na nga bavandi na bango pe bien na ndaka libala. Engolo baketo bala karate ke po waza ekolo moko nanga yango kena s'engager na ye non ezali toli moko mabe pe ezali likanisi moko mabe na asina lo beloko place wana babi Juju la belle babi maman na fils maman na prince mukolo ko bale pona bo bandeko na ngai po toza ekolo moko suko soki eza mobali ke ake libanda ake oli esika moko boye amoni ke o aza ekolo na nga te aza muswahili aza muungani guana guna ngisa bakoto oyo mais isi oyo osangashaki deja na ekolo mususu moni ke akotika yo pamba ta akutani na guna ye donc abalaki oyo kaka po ke ekolo moko bozeni baungani bobalani bozeni bayanji bobalani pamba te akutani na guna ye te siko tala yaki ekutana na guna ye mosa muluba na muungani babalani mosa musuku na muyaka babalani ye wana sikoyo wana tiki yo ekomi likama bolingo na leki na poana po tozowela ata na biso pamba te osalaki fausse affaire oyo etali ekolo toke na po na biso mususu bandeko na ngai ya basi bia mobali kosala libala te po na voile kosala libala te po na veste ke muninga na yakuta bali voile wana ifali nga pena keno bala ndenge vane na nzoto nga peso na bali na lati voile abuka mapekada na pesi papa mukongo boye na pesi tolo boye nga ifana na bala kaka pa na voile o bio papa oza wana bi nga fana bala kaka pa na niata cravate nga na bala kaka pa na niata veste okomo luka libala ya mbangu pe olulaki teni ya mariage olulaki voile bandeko wana voile wana eza neti elamba neti la star alati oui sikoyo obali kote siko na ndaka libala ntango siko mingai libala ebanda bandeko nanga okobosa na voile wana ya pembe olandaki veste wana ekokoma mouchoir oyo tobenga mouchoir bo comprendre nga pa na nzela mino oyo banopangusa maya misu ntango nyonso nasi na aloba eloko place na babi ya wili muchene code deja mboka 00243 leki nyonso oyoba eloko na ngonga o voile wana bandeko na nga okoyoka kanda okoyinda voile wana okomaka so omoni voile wana obwaka na sa mbeto nanadaki voile wana akosouffrir. Merci beaucoup tokomi na page mususu
ete ya biso biso tozala na kati ba ona bokoti na mute ete ya bino babalaka mpo na voile te. La star insiste lisusu babalaka mpo na voile te, babalaka mpo na veste te. Alors bandeko na ngai likambo mosusu nazoloba awa ezali boye, mpo mosusu ezali boye. Bamosusu baza wana babala mpo na pression ya famille. Siko la plupart mi ezala mingi mpa bandeko na biso bapapa. Yango oyo oza na mosala, oza na ndako na yo, oza na bakiti, ozosala nini mpo bala. Yango oyo mwana mwasi boye, osala kati, osisi beda ba université, yana nzela bachakota tui te, babenga kwa na nzela te, ozobala te, oza mwasi kitoko, ozala badone, ozala bamikato mine telema, yango tozala nini mpo bala. Pression eleki tellement la famille okomi ko luka. Donc obali na pression ya famille. Okyo kwe pa mutu moko bandeko nanga o kanaki ko nyata ete bandeko nanga okyo kokwe ya libaku. Nini pona pression. Poma te famille balingi obala. Tellement ko za na maîtrise te, tellement que oza na ebite sana ko loba monini. Tellement za na maîtrise, za na esprit te, pression famille etio bandeko nanga obite na s'engager que pas garçon wana, na s'engager pas fille wana. To na ka pression ba famille te tino po bala pa na age komi boy. Oza na mbongo bala non. Nazo insister ming bandeko nanga. Tango yo bala na pression famille. Nandako liba bandeko nanga yo mutokolela. Mona libala, il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de réalités dans la libala. Tant que moi ça télémélio, moi ça mukuse a comme moulay. Moi ça moulay quoi la star a comme mélio mukuse. Le col a poli na nzenza. Nzenza, babi kolo loboko. Babi moi ça lamba talate. Donc moi ça zo toke la oko. Yandega osakana te. Tant que peo papa bali na pression famille. Moi si mobali wana aza na ye mulai te me mukolo wana okomona libandi na ye omoni ke libanda mobali okomo toka nini mobali obalaki mpo na pression okomi ke nini etina nge comme that too late bala poke nazo bala pone funa libala ti mukolo yeza koya na asina lobelo ko place wana wana ko za sengwa libala na asina lobelo loko balobi MK Kambi na kata London la star alobi nde azo se la kaka partager vidéo oyo ata mpepeye lokolo bala ke dans l'amour na pression famille te keke so ba o bamba bandeko nanga mpepa na ekwesa bino te na asina lobe loko babi Titi Ilunga babi la plus posée la femme la plus posée na kata London Titi Ilunga babi moi sa pembe ya yo yango wana merci bandeko nanga to ke na point mususu point na tana biso kosala libala moko te ndeko nanga mwasi na mobali olanda nga kobala ne te marie pas parce que tu kobala te bandeko nanga pamba te olingaka bana mingi omoni bato mosusu ozalake na ye te so ekomeli ndeko na ngai oboti oza na mwana na pousse mwana jeune fille oh mwana aza kitoko apesa yo mposa kobota yoka apesa yo mposa kobota ma apesa yo mposa kobala te omape mobali na tourne master oboti mwana kitoko apesa nga mposa kobota master na minute olobake ozobala mpona kobala te ozobala po nete so na koexplike nde nini donc kobala te ke mpona posa ya mwana ke nabala mpona mwana bandeko na ngai akoma gu ya libala te
mwana bandeko na ngai avandisaka libala pete. Oui, mwana kata libala mais bana bavandisaka libala te. Pamba te soto moni ba couple belé baza ko kabwana bana belé ba mibel batika bona bana. Soki ezalaki ke babalaka mpo na bana be libala evanda mpo na bala bandeko na nga me mabala ebele ekufa te. Me mabala ebele ekufaka te. Mwana peso gwa libala te bandeko na nga zelo bala obota na ndaka mariage. Me ko bala te ke pote na ko bota na ko banenji. Ko bala te ke poka na bota non. Pamba te ba misuti lelo bandeko na ngai ba bala ba oke ba 20 ans ba 25 ans ba 30 ans ba 10 ans nzambe na pamboli bango te ba vandika toujours na kata libala. Nyonso to epesa so mayele nyonso to mona na mokengo bakake to balaka pona bana te. Oui, bana baza bénédiction uta pona nzambe mais objectif na biso na mutu ezala te ke nazo bala kaka pona mwana. Nasi na lobi eloko place wana. Toleki na nini wana musupa na tana somo ekomo Europe. Kobala te e kobala te pona influence baninga. Komona te ke muninga na nga bali nga pe na bala. No. Condition abala bandeko na nga yo yebi te ka bali ndenge nini oyebi ata mukete condition na balaki. Oyebi te ke tangu ya balaki tana ye kokaki be kokaki te ndeko na nga yo yebi te mamobi ka ke nazo ka posa na bali pona muninga na nga bali. Bandeko na ko bala pote ke petit Jean bala petit Jean azo fana bien na romantique nga pena ke no bala ni petit Jean bala non. Petit Jean za ere na libala na ye. Meta musu yo kozele reste na libala na ona sina lo beloko place wana. Est-ce que makambo bato babala o bamona na kati baninga na yo? Est-ce que yo ko supporter o kokate? Engo ba ke ko bala teke po moni Clara Bali. Oui, nga Clara Bali za ma copine ngai totanga na collège moko nga pena sala tuna ba pa Clara Bali non. Clara tana ye kokinza mapese libala. En plus, azo heureuse na ndaka libala na ye. Yo ta musozo orongo landa okeno okozale reste na libala na yo na asina lo beloko place wana. Lokola yo zo ba na influence baninga. Ta musoko kende okozale nesenga libala te. Peso mona ke bandeko na ngai. Ah, solo na Bali. Solo nazo souffrir, eza pa na Bia Star. Solo nazo souffrir, eza pa na Kingane, eza pa na Kingane te yo moko mona ke la star za ndaka libala te nala ndaka ne la star abali no moni oyebi te ke lo ni la star souffra na ndaka libala oyebi yango te. Na sina belo ko place wana toke na nini na biso musupa ata na biso komi ko chite na otala air. Toke na point na biso mususu. Ko bala te bio mobilité po na raison songololo ba raison moko ya qualification. Ko bala mwasi te bio mobilité po na raison moko ya qualification. Kendinga zawana aza bien atanga aza intelligent, aza intelligence. Aza la ba qualification na ye non ba bala ka bongo te po na bongo te. Na o nyonso bandeko na ngai okoko bala mobali oyo akoyi ko bala ba certificat pété aza pe na eloko moko te mais oza heureuse na ndako okoko pe mwasi moko boye atanga na ye mingi te aza ba qualification mingi te zo luka mais aza tellement sage tu peux pas imaginer. Aza sage moko akosakana te. Donc ngete lisangana yo bien mutu azotala nga célibataire ko bala teke pa mobali oyo aza na poste boy. Aza qualify na domaine boy. Mosa aza qualify na eloko babala rapo na bongo te. Na lobi teke ko bala mobali aza na qualification te non. Na lobi pe teke ko bala mwasi pe oyo oyo aza la qualification te non. Soki amour ezali
wana eza na base eloko soki entre bino mibale amour ezali ndeko na ngai ekutani moko na bino aza na niveau likolo gloire à Jésus eza couple moko ya kitoko bobalani elakisi ke bolingo eza na kati olandi te ke niveau mobala aza nango ya baétude non eza olandi nde bolingo biloko wana ebakisi nango likolo eza nango kaka ye okomplete na kati ya bolingo nasi nango biloko place wana mais base fondation ezali bolingo. Merci beaucoup. Nasi nango biloko nalobi bi bandeko nanga botia ba commentaire esalanga bien makasi bandeko na biso tokoki biso koshite elo na naloba boye na nyonso tu na baraison surtout oyo topesi tozwa base nango amour ya solo lingana ni mutu ozobala mpe yeba ntina libala eza nini lakisa ye bolingo nasi nalobi eloko place wana mpo yeba mpe kende nazokota na libala na koti na libala po ovanda libala po te obima te nasi nalobi eloko place wana na oyo nyonso to toloba a na kati ya mabi ya Star TV soki toinvite baereke nyonso tu oyo natangi bapoint na bapoint badivorce ekozala mingi te tokodimine to ya badivorce na kati ya mabala na biso baereke mpe ekozala mingi te bamakima mpe ekozala mingi te atala mbembe esalami bandeko na nga okolobaki nalingaki kaka na vanda toyeba nini akozwa solution ya suka sikoyo pata yanso ekomo chite démarrez-vous parce que vous voulez vraiment accomplir les destinées de Dieu. Ok bandeko na nga tolinga tobala mpona kokokisama mokano ya nzambe ne nzambe arekomandaki libala tonga tobala mpona bongo bala mutu mpona destine ya nzambe nzambe alobi mobali akotika baboti na ye baokuta na mwasi baokoma mutu moko alors ntongo ozobala atake bana na nzambe loba ete nazokobala mpona kokokisa liloba na nzambe ke mutu nazozwa ngane tokoyi mutu moko loba amen place ozali komata amen to bokomi mutu moko bolingo ne mutu ekodomine ekocouvrir nyonso bosengisi wana nzambe liboso bolingo elandi bomonaki bovanda ntina ti. Merci beaucoup na bandeko na ngai oyo bolandi nga bisika susu bozali nabondeli nzambe ya lola nabondeli nzambe ya lola place bozali na pokwa lelo mwa mayele nzambe apesa na mokolo lelo mwa sagesse oyo nzambe apesa na mokolo lelo to topartage po tokabwana bino na kati ya mabi ya Star TV bino biso bato oza na kati ya mabala nzambe ape biso sagesse akotambusa mabala mpe akovanda na kati ya mabala baoyo banga bakota na ndaka mabala nabondeli nzambe ya lola abongisela bino banzela ntango bokobala bobala mpa na destine ya nzambe nasi nalobi eloko place wana amen. Yabi bandeko na ngai partager video bosabone massivement na chaîne ya mabi ya Star TV apesa no bandeko na ngai soki oza na besoin ya kozwa assurance ya vie contactez toujours mabi na numéro na téléphone
toza na ndeko na biso Yannick assurance mpo na baassurance ya vie ndeko na biso na vraiment azali mutu ya mosala wana asalaka mosala na ye très bien ntango oza na besoin na ye akozala wana akoya akoexplike yo akozala présent en plus assurance wana bandeko na ngai ezosunga biso ata oza mosika na province akoya na mutuka ne inde akoya epa na yo bokoswaka na ye soki okoti contact na ye yabi benga numero wana ya telefone na kozanga te opa bino numero ya ndeko na biso Yannick pamba te aza prêt mpona baservice na biso ya komite biso bakwa angola mpona bainformation nyonso tu etali assurance bandeko na nga assurance maladie benganga numero wana eza wana bandeko na ngai nako babani repasser bien nako passer babani repasser nako repasser numero bien nako passer numero nako pesa bino numero ya ndeko na biso Yannick soki obenga bandeko na ngai na tie contact na ndeko Yannick aza wana mpona kosunga biso mpona komite na biso bakwa angola bandeko na nga assurance wana ezosunga biso makasi tala bamoma oyo tokomi ya bavirus oyo bacoronavirus oyo okobenga docteur na yo bandeko na nga okoyoka aza occupé aza busy me na kati assurance wana bandeko na ngai okozala na docteur na yo okozala na docteur no so docteur na abengi yo et pendant soki obengi docteur na yo akopesa o rendez-vous bien akotindelo munganga na ndaku aya kotala eta ya santé na yo pamba te bandeko na ngai tango oza na assurance na ye na kati assurance wana bandeko na ngai oza na droit ya docteur privé oza na droit ya midwife nurse akoya na ndako nyonso tu eza na kati ya assurance na yo place oyo sofani bandeko na ngai benga ngai okozwa badetail ya bien tokomi na biso na suka nzambe alola asala biso bolamu merci beaucoup babi bosabone massivement na chaîne ya Mabia Star TV bokozala dessus te merci beaucoup na oyo ozwi te olandi nga merci beaucoup na ndongo partager biso tozosala mosala moko tika ete nzambe alola asala biso susu bolamu na mokola lelo benganga bandeko na nga pesanga lisolo ekoosunga komite so bakwa angola oza na likanisi moko ya bien mpona kopartage numero eza na bien placé obengi ngai tokozanga te koyoka yo mpe tokopartage na oyo ningo na kati ya Mabia Star TV merci beaucoup bandeko na nga tokomi na biso na suka bye bye.